Neneya na Noela makambo na bango moko ezokoma réalité moko buzz. Mais est-ce que na minute oyo makambo baswani o batiani na Facebook ezali buzz to ezo continuer kaka buzz ou bien ezo continuer réalité eza makambo solo? Est-ce que likambo nini ezali awa entre Neneya Kelokelo na Noela Madinga? Koswana oyo ya ba Facebook eza penza réalité eza bango eza makambo nini ezoleka? Na yoki Neneya azoloba, na yoki live ya Neneya. En tout cas, bandeko, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali somo. Eza penza somo makasi. Parce que Neneya Kelokelo oyo. Neneya kaka moko oyo. Aza muyibi. Nyonso akoloba pona Noela. Nyonso akoloba po influencer to bunga nzela to tala via Noela wanda tokotalango tango tokolinga. Surtunga papa robo makambo oyo ya koloba pona Noela Madinga en tout cas pananga ezali na importance te sikoyo. Na kotia yango pe kate parce que elakisi aza penza muyibi kaka te akokozala na kindoki akokozala koleka Diego. Oui. Parce que oyo yazolobela makambu azali Noela oyo azalaki pire sœur na ye. Sikoyo tokende nanu boye. Ye oyoyo azoloba ke Noela ye mutu abandi Noela bandi te. Ye mutu abandi aza muyibi ayibi mbongo bato. Noela momatu akoko lamuka soki afingi Neneya toyebi afingi yete po bawele mobali. Toyebi po azana mbongo na ye ayibi. Meme nga soki nazaki Noela. Tangu Neneya alobi kaka. Zela na meka ndenge YouTube nanga ezongi nazwaka soki nazwi ata 500 na pesi na banozongi sango malembe. Boyoka bien nalobi boya. Soki Neneya azana niongo nanga ndenge eza sikoyo na Noela Madinga ayepa nanga to abenginga alobi akuto akomelinga papa robo nazongisi YouTube nanga soki nazwi 500 na chelio nazwi 1000 na chelio nazongisa malembe ngai eloko liboso na kosala na kofinga ye na ndenga kosangana te. Melakisi teke soki na fingi ye na boyi achambongo. Na fingi ye parce que na sens nini boyoka bien. Pourquoi na kofinga Neneya soka lobi nanga alingi YouTube na ye ebando sala. Soka zwi azongeli YouTube ne soka zozwa 500 abando chelanga ndambu to 1000. Pourquoi na kofinga ye? Parce que asala YouTube liboso deja oyo kaka zanango
akoka deja kozala na économie ya 2000 te. Sikoyo koma na YouTube kaka oyo aya kofuta 85 000. En plus ezalaka 85 000 dollars te, eza 115 000 dollars. Bandeko, soki kutu ba oyoyo bazo bundana, bazo swana po site ya Kingandi ekomo kotisa 2000 euros. Mosusu ekomo kotisa 3000 euros. Bakeni piana bazo kotisa ba 5000 dollars. Bon, turo bazo kotisa te, bazako kotisa. Mais keni piana nano akoma na économie ya 115 000 dollars te. Sikoyo Neneya aya koloba na Noela Madinga abando futa ye na YouTube na ye. En tout cas, fwa finga ye nyonso. Natali mafinga obokomi Noela Madinga afingi. Pananga eza muke. Fwa luka mafinga ya ndenge na ndenge. Ache please na mutu ya mwana Neneya. Eche somo mwana bato innocent. Ça c'est vrai. Mais problème ezali awa soki atiango aza na droit ya kotiango. Parce que Neneya na caractère oyo aza nango, na kimoyibi oyo aza nango, asimba akoko simba pe kisi na jalousie aza nango. Donc soki asimbi kisi aza na besoin kaka azwa mbongo suka 20 000 dollars. Soki nganga lobi na ye okopesa mwana no, bozala se Nene ya kopesa. Bamiyibi baza bongo, baza ndenge moko na bandoki. Moto alingaka mingi, moto alengelaka akokolia ye, parce que aza muyibi, aza ndoki. Muyibi na ndoki baza mutu moko na mutu alokuta. Bazali mutu moko bandeko. Muyibi o babenge muyibi vraiment. Ndengozo mona ba Diego. Ndengozo mona miyibi oyo ya boye. Mbongwa mutu alie munoko makasi. Akomolo bapeke ye mutu abandinga nga na vanda kinanga. Neneya. Yo mutu Noela mutu abandi yo? Non. Yo mutu obandi. Pe yo mutu ozo finga ye chaque jour. Kozala na nyongo na ye ya 105 000 dollars. Oyo mamano azan ekonomi wana te. Ndeko no batie na boloko azan ekonomi wana te. Yo moko pe ozana ekonomi wana te. Elakisi yo mutu ozo tumbola ye chaque jour. Neneya oza ndoki, oza tsor. Oza penza mutema mabe. Seko komo bimisa ye aboma Eveline Kamo. Donc oza susu ndoki. Soki Noela aboma oninga ko yebisa biso na moma wana. Soko yebisa ki biso te, oza complice ya kindoki, oza ndoki. Mais awawa soki yo yebaki makambango ezala ya solo to ya lokuta, sikoyo soki bozana problème na Noela Madinga, eza kaka yo oza mutema mabe, muyibi ndoki. Yo oza wana, oza mutu na ebe loko na koko bengo te. Donc na mukuse yo na Noela, yo mutu oza na faute. Yo na Noela, yo mutu oza na nyongo. Oye bakate, même na Bible, bakoma. Soko oza na nyongo mutu, modèle yo za nango, oza esclave ya mutu wana. Neneya akokosa, Noela Madinga akokosala yo makambo oya lingi po oza na nyongo na ye.
Tango oza na niongo na ye, oza esclave na ye. Oza esclave, foko yeba. Kozala, kodefe loka mutu, poazo defisa, wana problème ezate. Wana oza client. Client aza roi. Me kozala na niongo. Ozo lingo futa te. Ozo kosa, ozo escroquer. Oza esclave ya mutu wana. Olinga te, oza esclave. Neneya yo oza na droit moko te liboso ya Noela Madinga. Oza esclave na yo. Mwana batu innocent bache plus na mutu likolo na yo. Noela ache mwana na yo te, me ache yo. Pwe touche yo. Et touche mama oya yo, oyo ya bengi. Bozali famille ya miyibi. A touché pe bana ya papa na yo te. Noela a touché bana ya papa na yo te. Ba yaya na yo te, ba kelo kelo. A touché bana ya mama na yo moko na mama na yo. Tango alobi famille ya ba miyibi, alobeli ba kelo kelo te. Alobeli bana papa na yo te. Malobeli yo na bandeko na yo na oyo soi-disant azana boloko. Bamiyibi, famille ya bangwalima. Pe soki eza bezite, seke boza bangwalima. Nene ya sokatisa na yo braza toyebi. Nene ya ozalaka susu na Congo te. Mwana pe azotanga te. Okosaka nde azokende classe azonga. Sekoyo soki Noela atie mwana no please. Atatiaki te. Vi ozo mema mwana. Mwana zana 3 ans. Atangi panda 6 mois. N'école soki inane. Siko mwana komotanga ko bombama. Po mwana ndenge bozo bombama wana. Ndenge azangi ba camarade, ndenge azo sakana batu te, ndenge azo mono kaka na micro na telefone ozoloba. Eloko ezokota na mémoire ya mwana yango wana. Mwana tango akokoma na 5 ans, tango bakosakana baninga, eloko ya bandosala yango wana. Abandosala bemission comme j'ai, pe azofinga, pe azoloba bambasu. Parce que ça collé serré na yo. Donc, mutasali plus na mutu ya mwana, na réalité eza yo. Mutasali na photo eza Noela. Mais mutu asali penza azocha mwana en danger eza Noela te meza yo. Plus oya tena mutu ya mwana, c'est normal. C'est tout à fait normal. Batu bakamwa, surtout batu mwindu. Parce que image yaba plus, yaba liwa, nyonso wana ezalaka na mémoire ya mutu mwindu na chaque moment. Na chaque moment. Posoko lingi mutu wana ayina mutu boye. Koloba noko toteke mutu wana afinga kinga koko nanga. Loba kaka mutu wana azana kindoki ya makasi. Mutu wana azana kisi moko. Soka tali kaka likolo. Soka ke mutu fozo malade. Na kosa yote batu soki baza 10. 9 bakondima. Ata balakisi yango te. Me mutu yango tanga koya. Bazo linga tala likolo te. Wana eza normal na batu mwindu. Ndenge moko, ndenge Noela atie plus na mutu wa mwana no. Alors bate bele bakomona Noela poani na sali bongo. Menga papa robo na yebi ezaka ka photo yatie plus nelongi. On dirait muta kufa eza na pouvoir moko te ya koboma mutu. Mais oyo yo ozo sala na mwana na yo, oui,
eza pe na pouvoir te, mais ezali na capacité ya ko détruire yo moko na mwana na yo. Nene ya obomba mawapi ozala wapi, ozali esclave ya Noela Madinga. Akoki kofinga yo nyonso alingi. Na nyonso alingi. Akoki kosala na yo nyonso alingi. Parce que na famille na yo, oyo ya mama na yo, na bandeko na yo, mutu azan économie ya $115,000 azate. Et yebani pete soki un jour bokokoka kozala na économie ya $115,000. Loba ya 115,000 nyongo, to ya 115,000 koyiba, to ya 115,000 koescroquer, to ya 115,000 lokuta. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.